En tout cas, d'abord, nous vous féliciter. Tout les agina bango, surtout l'organisation les gars qui m'a saisi les grand frère et président et na famille Mobimba. En tout cas, maintenant il y a pepele, tout bande des morgue, ti place où tu es na salle. Faut remercier tout ba tchaki le corona bango. Yo kuta ko lobate mes peuples congolais bango mo déjà sur internet. Net ko la mort de maman na biso mami lela. Tout ça na ba puis Roger mon mboka ya maison mère, ba Mishimima, ba journaliste pe ebelé à internet. Et da butu na ko na président Abraham Mignon kuta beta qui de 20h à 4h. Ba Gibson président Gibson Mudukandolo, ba Didier Abdul. En tout cas ba bazaki moi trop na butu surtout na mo joue enterrement. Des places pour traiter la makam. Parce que tout le monde m'a dit là, viens na papa na bango, viens na bango. Nani awoya kolon la peuple et kolon la moma wa, ya papa Pierre Moukeba Kalonji. Parce que peuple nous là, viens na goya, parce que tout le monde est aïe bongo. Tout le monde, autre rôle va dans fanatisme, tout le monde aïe ba tra wera suga wa. Mais merci parce que Wera a été toujours d'ici na banana non mais Nabil Ginton voilà la plupart voilà ouais donc président va reconnaître ka valeur surtout président biso Kofi Olomide mutu moko abenga na poto ayebisi abi en tout cas c'est que bila solo kana ba vena bien on a biso maïgo lokamba mutu ngo pas d'autre nga bi Kofi Olomide Batabi Kofi Olomide. Voilà. Voilà. C'est l'obatu. Moutranga mo apoto abi Kofi Olomide te. Bravo na Bill Clinton. Te bravo na Kofi Olomide. Les jeunes patrons. Merci sur Beli na présent le roi de la forêt. Et merci na moi na bango siko mutona tembe gogan. Donc mutona tembe. Sotala ba musicien wana et tonto là aussi. Mon papa est volé. Tonton là. Surtout la charge à la mission, on va voir combien de charges à la mission congolais. Voilà, c'était passé comment? Ça fait du bien, il y a quoi assister Baninga n'attend pas si. Vous en avez un titre au Yozanango, quel que soit ton nom, vous y tiens à l'écart ou assister quand même mon tour. J'ai vu l'assistance de Kofi Olomide, bravo à toi. Kofi Olomide, les quadres à Korama, dans mon IP, assistance il y a Werson, parmi les rares au Bayakana. Mike Lukamba. Pe matin ezaki na mort tozana ba batumso ane au na ngandako lokola président biso Samtintu azam tali boso rayoki sango azaki na répétition na ye akata maman repaya na ndako na résidence ya président Bill Clinton donc tozaki pinda na ye butu mobimba tubeti masolo to seki to ifu nyos tozom sela bango matondi pe ba yebisa biso eloko moko ebembe bakangila ngo dante ezali tanga mbula moto fanya mbula ezobetaka partout pour mutaza beton na mokili azate c'est quoi. Voilà, comme la Bible a dit, donc vu surtout tous les cas dans Zela ya liwa baki mamangote soki kaka ngongane koki okende Hollandi OK donc voilà qu'est-ce qu'on a repose en paix papa Pierre Moukeba Kalonji batu bazo na bi ke se murmure na bato bazo tala biso ama ikolo kamba tout na point ezaki boyende ne lekaki ndeni alors yum tous a mieux placé. Beaucoup de gérer comment je vis la présence des héritiers Watanabe et puis namoni Werson phénomène Igwe de la forêt formidable beau consommer déjà formidable. Alors c'était passé comment Werson Aikina Ernini est-ce que ba kutana héritier apesa ni mbote qu'est-ce qui s'est passé au fait? Bon au monde d'abord on est place à paparazzi d'inviter batu bazwaki ngote ou comment ba mon place Werson na fanda ki ba mon place héritier azala ki va filmer na ibite na mutako kai ko filmer te to nene ezalaki na ngonga nini bazalaki na tamorote ou comment ou bien dono ça ba stratégie na bino bon na héritier après monsieur héritier Werson à côté non Mike Lokamba moni d'abord on est place à Mawa ezali na place à Mawa toujours là papa na biso Pierre Moukeba et bembeza mutu mutayaka na tana makambo na espère on a débit mutu mutazana air na yaka c'est dit président Wata président les jeunes pas trop nde bazaka na kata salle mais les tous les deux musiciens on a ils ont un musicien moté à kutana na wera ils ont musicien donc Kofi a dit le monde appelle wera c'est dit mutu mutazala ki air na président Kofi Olomide fallait Kofi kutana na wera na mon appelle na baza ko s'embrasser siko pour mes alaki nini embouteillage moni place wana et salamaki déjà va charger opérateur bazo ko komake le roi de la forêt alinga koma embouteillage donc c'est dit prince kangama na gitambo wana si bana gitambo ba bi salama wana donc embouteillage 3 heures du temps 3 heures du temps
Gogan a bimi déjà à côté de car embouteillage kaka les jeunes pas trop quoi président Kofi Olomide à côté de car embouteillage donc viens-tu na comme la station en panne pour comme quand arrêt quoi dona au moins de 1h30 donc à côté déjà coup de bâtir et bembe na kata Corbia arrivé à Weranson déjà Kofi accueilli devient na yugo kota système tege non pour na bilo ba misi comment que non avant ya oui atini déjà biba bureau déjà ba fouiller ve koko mona on te wana biso tout yebi déjà mais ce qu'on a est par rapport à organisation à mutu na mutu mais na yebi eza makamba ebembe na ma situ nzela na biso mo mikolo ba mbutage ko mitro na Kishasa baso de moto tout ça tout na pena que no bon moment donc eloko batando osela ngona voilà bamona ke bila telemi awa héritier awa Weranson awa bayambani voilà donc eloko penda batando osela ngona que papa Pierre Mouké bazaki muta bolingo bamoni siko na matanga na ibembe na ye président Gogan le roi de la forêt Bill Clinton Kofi Olomide donc batelemi na clip basala kinzonzi donc na évité papa linga qui ne sous esengo plus voilà mais toujours l'homme propose Dieu dispose l'homme propose Dieu dispose mais et en même temps kolimbisa ou bien kobongisa ezalaka na circonstance elo monter ezalaka na mukamba mutema soki hérité le renga bongisa papa na ye muta otinda ye azala te caméra pe rozala te soki pe Weranson la ligne quand même ayi poussa na lisusu et pas héritier watanabe ezalelo ko ya mutema alors na lobi licenciement ya mkolo donc bon comprendre tout le monde est présence remarquable ya ba fait ya ba héritier ya ba wera ya ba Kofi Olomide mais tout le monde absence aussi remarquable ya Ferre Gola se dit à quoi aussi longtemps na matanga on ndé bato bazoloba muto ko kai ko ya mutali boso eza Ferre Gola c'est parce que Ferre maman a Ferre Gola maman a boti Ferre Gola na maman a boti Bill Clinton baza ba ami oto benga rapena ba ami de naissance ba kolesika moko ba yebani quartier moko commune moko alors qu'est-ce qui se fait que Ferre Gola azala na matanga wana te ezaka peut-être ndenge ba musicien balinga na bango te place au wera ozala place au nani Kofi ozala place au Kingana ozala héritier ou encore apesa ki pe ba raison na ye. Deuxième question avant au répondre directement. L'absence na wana a bengi à s'excuser ou comment Maïglo Kamba d'abord on moni toza ba être humain c'est-à-dire toza en vie lobi nango pe to kokufa eloko liboso ya motuya ebembe nan bakangela ngo dante et na kangela ebembe dan oizana eloko motuya et ya mibale ngana ko zoate place ya motu président Ferre Gola à cause azaki na occupation na ye oyo amona ki tantôt na jour wana oyo ebembe ya intérieurement na ebembe maki occupation bon wana zo dépendre na ye à cause azaki na ba programme na ye o déjà ya planifié ki par rapport à temps makambo ko sala relation ya maman ya Bill Clinton na maman ya Ferre bazaki ndenge wana siko dépendre na volonté ya mutu tela bazaki ndenge ni no rappelle sur relation bon bazaki ba mi d'abord ko papa ya Bill Clinton azaki papa ya Wenge Mobimba nana ngona Wenge Mobimba papa Bill Clinton te donc ça papa azana ni papa na bango donc tout le monde que maman ya président Ferre na non bazaki d'abord papa Mukeba Pierre Kalonji azali papa ya bana ya Wenge oh ce qui fait que na palais donc papa kuta ko sexa bon parce que papa azali mutu alela ambiance donc na bi autant sa micro pa bango mo ba leader ba webiso papa bila ayi mutu mo alinga ambiance trop ko ya na ye ko ya président Ferre ko lete wana en tout cas maïki lokamba na ko kima wana ezo concerné ye pona ngana ko ba amuninga na nga ko féliciter na ina ba programme na nga na ko lukana soigner ma programme na nga parce que mutu tout azala ki wana azena programme na ye mais comme ebembe ba forcer ra mutu te ebembe na forcer ko yate eza na invitation mais quand même à s'excuser na voilà wa ko s'excuser akobenga muninga na mais obenga ko benga ngate ozo courante te pona wana na zo courante mais président Gola azali parmi président Ferre Gola azali parmi bato ba souhaiter biso mes condoléances na ba ni na bango na ba réseaux sociaux donc à présenter qui ba mes condoléances sur côté na page na Facebook donc azali pena mo parmi bato liboso mais bato bando ozela mais quand na lobi awa non mon public ba mandai quand même kozela présence à Ferre Gola bon mi public na biso mukolo ya ba événement batalaka nana ngwaye nana ngwaye te ya été pona nini moni ko eloko eloba mawana a été pour la mine na zoloba awa que bato zoloba parce que nana zala ki pour voilà sikoyo
moi nga na ko kota na kati ya président faire ezate parce que toyebi maloba fanatique mieux président faire mokolo ya kolega na TV akopesa raison na ye ba otune pe question pona nini oyaki ebemba collègue na ote oyenda ko défendre biso ne to kozwa moi relève wana ko sola pe na fanatique na biso mais na mito moi nga na kota kati ne ezate po nga na za mengu te nga na za pe grand prêtre Jésus te na yeba parce que nga na yeba ke tantôt azaki empêché na par rapport à makamune ou écoute na gine ata wana ya 2 jours ebembe mais na yebi musu goza parce que matanga et si la repas papa mais pas kolonda gotigalaka maman président Bill azana ba rombo et okomona pe boye avant 40 jours président fait pas kobeta tour na palais okomona pe avant 40 jours musu pe ko na palais ça dit tozana nanu parce que lelo papa parce que papa kufaki lelo lundi papa mukeba do lelo akosne une semaine OK donc kufaki lundi lelo que son âme repose en paix papa Pierre Mukeba au message au sexanga son éthique la la provision. Voilà, ça fait du bien. Ouais. Il y a au moins d'artistes dans son ensemble, hein, donc voilà. Et ça, la biso bien, mais que son âme repose en paix, papa na biso. Maintenant, qui est lobby papa, bon, bien que mon oui, bataki na arrêté, bah, vu que papa, ça l'a été dans moi, bah, ça a été représenté il y a vaudou, hein, bah, religion na bango, ça a des personnalités na franc-maçonnerie. Bon, mais c'est l'église, c'est le coup là, ensemble une église catholique. Et ça, mon tour dans la région, non? Au sein de la protestant. Vaudou. Bon, papa n'est si. Papa nous pesait ma casse donc des personnalités là. Voilà, donc ça dit papa. Non. Papa c'est un bouddhiste. Un bouddhiste. Voilà, papa est bouddhiste. Papa bouddhiste. C'est quoi biso de ça, mon temps dans l'église là, Ba bouddhiste ba applique arabanini ba franc-maçon carré. Mais franc-maçon il compte partout. Et dans franc-maçon c'est qui cité? Ah, pour nous, c'est qui c'était? Si c'est ça qui c'était. Et là, ils ont collé ça, savoir mon boy. Et aussi, au lobby, au bel apôtre, au bel apôtre, mon la Bible. Ah, donc, franc-maçon pour nous, c'est qui c'était? Et la science, ils ont collé ça. Ah, d'accord. Ils ont collé ça, Kibomoto. Ils ont collé ça. Kibomoto, Katia Moto. Katia Moto, spirituellement. Voilà. Mais fonder le père. Voilà, merci. Deuxième sujet de notre émission. Dans cette émission Jardin des Stars, voulais-je dire. Tout le monde ici, na Kinshasa, vous souhaitez un bon retour, bien arrivé, ou comment? Bonne chance au pays. Na ba Evra Zausala ou comment? Aïe. À Kinshasa. Ok. Bon retour, hein? Parce que vous avez payé un bon retour. Allez, le PC bon, il te salinga bien parce que Chola, il y a parmi les bosso au Seka Chola. Tena Chola, tena loba qui a la complexe à poto. Bill Kinton a Seka, a loba que il y a eu qui na poto ta boire ngunda, pour y a star. Kasiko, muni Bill, muni ba mo Bill azana mukanda te Bill azo keni siko poto. Te to rebeta de sosuka ki. Azana na démarche, tout qu'on peut ba yu ko pimele nan. Donc voilà. Quand ils ont un cas, ils ont déjà à Sombaka, à cause de visa 6 mois, ça là une semaine. Quand c'est ça? Quand ils ont un cas, mais Moutazana Moukandate, mais comment il va payer ce visa facile? Est-ce qu'il y a Bois qui, oh, à 2 ans, à ça va démarche à Poto? Est-ce que Bill a 2 ans, à ça démarche à Poto, bien 1 mois, hein? Il y a qui n'a pas, c'est des magambatal, visé à 6 mois, final, moi 1 semaine à place. C'est mon moment Mbaka, c'est le plan mon azou Mbango, Nakei. Yaloko kanza kasi lobina kozonga o mobembo ezali seri sele yo alobi boseka ki azongi mobembo ezali wate. Mais comment yemo azo kumitia yemo azo yana ba penser mo ko zalate baseka ki comment azala ina na kata gishasa awa boseka ki parce que bolbaka poto za cimetière ba artiste bo ye afana na poto ye afaki ne poto azaki wapi ye afana na poto te. Yes, au mandat on a poté. Tu as zonga. Tu as zonga mais mon gars les a Kinshasa. C'était une semaine. Kaze elo ando luka muni ke ngunde futi. Tolobaki mama ngunde pesi courage mdazu mukanda. Ai Kinshasa. To sala mama luka baninga no so sala. To sala bongo ezateke. Donc comme beta musique mo ya profil ole na sima bana na poto te. To beta musique ko baninga ba beta awa. Ewo yiyo comme ko chola ba. Mais bato ba fana na Kinshasa awa. Sabaga onyata bino so Kinshasa. Akonyata ndenge ni bo. Akonyata be ba pesa ke ba trophée. So ba pesa ke ba trophée, c'est ko sala ke lo wa malam. Do yemo za sting na bilo ba pesa ke de. Siko yebo nyata awa. Et bon siko ba trophée ya lagisi. Ezaki ya nini? Po ewo ilobi ke ngana zo Kinshasa na onyata ba. Mais siko ba trophée ba pesa ke pona nini? Parce qu'il a mérité. Oh, mais déjà c'est gagné ta ki bato.
Vous confirmez que yemo mi boy titre na alobi boy ayi gishasa po nyata bato siko ngana kumitiki cité na bato bochola ki akonyata bino ayi voilà siko ba trophée ba pesa ki yo ya musala nini parce que muto aza sir na makamuna o sala déjà so beta ina poto zaki trophée o lobate bomoni musala ngana salaki suite nango yango na zuba trophée na ye nango no lakisa bana Kishasa bon kombo ba trophée no zo bomba ya ozuli yango ya nini ali yo zo nyata bana do bandeli su makamuna 0 mais zo ba trophée bato ba pesa ki yo au moment na lobaki ba trophée ba pesa bato ko pesa ya ko sundeni mengate yemo mo pesa li ba réponse nango alobi azo nyata bana Kishasa azo nyata ba musicien azo nyata bato mais so ba trophée ba pesa ki ya musala ni va balayer tout le monde bon so trophée ba pesa ki ya musala ni pour monto déjà bet exemple maître Gims denga beta ki bongo na Stade de France ndenga yene Kishasa ko lobaki ngana ye po na nyata bino bana Kishasa te aloba ngana ye bomona oto beta Stade de France eleki kitoko bana Kishasa ndenga zo ba trophée fa loba non moni ngai disque na ngana beti na poto et cartonné yango na zo ba trophée mais ngana ye po na guerre na mutute na yende po to faire musique non on comprend ni ko ni atana sans sinine ko ni atake non ndenga zawana asa déjà papa Lupango il y a des parcelles la moko des parcelles et c'est la moko ata voisin na yo te lemba asute na biga voisin na ata voisin na yo ata na moko ya lemba ko ni atabino bongo abikutu nini livré parcellaire na ya zo baté sur la simisara nani donc atika kosela ba entourage makam azo baté sur la simisara nani et pour na minute sur azola na fleuve Congo hôtel cité du fleuve non na fleuve Congo hôtel et voilà cité du fleuve alors là na fleuve Congo hôtel mais on là pendant combien de mois tantôt akena pona 2 jours ezaka bongote ezaka bien no mobo ezaka bien no mobo ko zula ope ngapena na hôtel Ibra awat obi hôtel Ibra chambre za combien suka et puis mikolo azotambola na loka sika atambola na loka sika donc nyatane na sens wona et puis ça assiste ko nyata bino bongo azu susu bien na ye na business class azu vol na ye azongi ko nyata na sens wona zoloba te soit na sens soit c'est un rêve c'est ce qu'on rêve c'est ce qu'on rêve plus ngako dans ça na sens que papa makpa ça là tout déjà rêve quel ya moi mal comme to boya ya ina image ya Mbutalikasu mukolo ngana lobama Mbutalikasu ba ni maite balobaki ngao impoli siko lelo yake lobama Mbutalikasu mais au contraire to défendre ba mission congolais ba to défendre ba mission na biso ba leader biso to ba porte parole na bango honneur na biso sala ke to na ba komo na bango eza minene parce que tout le monde ba yebi déjà ba komo na bango c'est dit ba sala makambo pe ba ka ba jeune do ti lelo ba komo na bango eza kaka et il faut ba yeba ke loko wana ke baza minene trop président ko la selo ko craquer au tête du fleuve est-ce que président c'est le bimboula ya la tala calculer ba grand hôtel à leur époque mais bon ba la dans ba grand hôtel papa munda bia zawana mais ba président c'est ba kinada ba grand hôtel bo soko ole na tête du fleuve ko craquer yango ole ngo uti poto ko ba ke bon nga c'est le papa ma passa de na zo bona zo siège na nga répétition awa po ilo ba ya kin ba ozela ngwana ba zela o ya lo ba wana te yuto ba mamanda ko to président na biso bina file ba ko mamanda ko sika ba ko mindenge moko et pourtant mbula ni yo so manda lo bande bana kin nazo kota studio na ndiayi exemple bana kin nazo place na répétition exemple na lemba bana kin na sala disque boy na ko critiquer kuto azana posa voilà et loko bana kin ba sala ngwana makambo zo lo ba papa lo pangu porte parole ya futa ini akasabi asengi pe atayo posa la kuna afuta ngani mtoti poto ndeza nini ngamono nalati bilamba bana poto sengana kenda poto yuzo boya selo yo oh mais siko selo ya kalobe yo bete masolo ke ya siko mta mo reveni makamususu mai lukamba les potes c'est leur foot ngani ozuboya c'est le pelele ele kelanga comme ça aina budget te so zayi c'est le ya kala papa lo pango wana ina sala mo balance ya transfert natal ki nde na zoka paquet pa mon seigneur so ya tiata fois 8 nde ya ko benga mo muke na ke stage ata mo quelques années na zongi mais ndi ya lelo wona za pona ya kwanga sesa obende ni oselo yo carrière ya sele yo ndenga zala kina ndenga kepoto à avancer, à évoluer ou bien à quitter les sources d'avantage. Mais pour d'abord qu'on a né à qui est cimetière. Et ça le rôle de couper à la mouki. Tu as un trophée dans cimetière. Trophée à Nîmes. Bon tu toqué dans trophée à Nîmes. Toqué dans Mamouzo bano. Poto yemo mi bomi parce que na Kishasa ande. Kishasa c'est la base de la musique congolaise. Au moins atali sous interview mo ya Didier Arafat avant qu'on fasse le baguette. Musique là na Congo. Donc biso comme on a biso musique. Donc comme on a besoin de musique, tout le monde va au babimi, les autres musiciens, au babimi les étrangers, bah non vieux ba musicien na biso ah. Il faut na comme lokola les rois de la forêt. Il faut na comme lokola Koffi Olomide. Bref tout le monde ba shagi ba yawa. Pona nini? Moi no bandi ma de ça dit
Congolais azana droit musique mais complexe mo zola taka donc so mutu mikolo azana paise au monde ya misili mais pourtant comment dem de sala musala ya mo ne logo elata neti président Seleo azana musala azana komona azana fanatique na ebele poto to ke no seli 10 na poto te o se de mo na poto parce que bino na maison me bokenda ba poto trop neti mutako craquer poto mi de biso pona kenda na poto te bo yo kenda poto obete so ka poto ni il faut le ah na kenda na ngamo vacances ma tu amboka na kindi na uti na zo muta solo ka bongo mais so lati yango esprit na uti poto anyonga bien donc ozanga na complexe wana yango ndezo sala ke ezo diminaka to mo muke force la musique. Est-ce que Bila ça content aza lelo ba que non aza fier ya Seleo lelo ça la fierté à musique congolaise tout le monde lelo c'est le des trophées ba pesi aux États-Unis. Est-ce que Bila aza fier nango te toko ni mango tout mona musala exemple moni Bill Clinton nga bete de ndasa ba simango so ba pesi biso trophée mono tsanya yebake Bila betelo malam ezobeta ba pesi ba bo flair na place au monde geloko na lona ki boti manga bien bo ba pesa flair nga na yebite pona nga bona yebite pona fanatique to pesa flair ya trophée ona par rapport ya quoi to teki yoji amba monte plus cher obe oteki Gucci obe oteki elamba mo ya makasi oteki ona monta mo alikolo nde ba pesa trophée po obimi chef ba coopéra obe kaka musicien oya teka blamba compétent ko zonga na kishasa na ndemi musique ko zonga ninga kin parce que quand tu es comme musicien mais ça va bon on dit to ya yesu ko kishasa comme musicien yesu ko na base kishasa akosa la moto azongi musicien azongi siko musicien bona poto kuna nde balo azongi siko musique siko kuna ko sala kope la mamda wa bate akota kuna kata saki nena kata baka azana ba blouson na ebele akoteli masala ngana kota na communauté akoteli kuna akoteli donc ba trophée na besoin ignorer en toloba biso te fanatique ya websa fanatique nini ye mo aleki na be mission a convaincre fanatique na niveau fanatique ani mapona ba trophée na ye nzembo asala eza bien nzembo nini yemba to yebi yango te Lopez wana zo rappeler ngai est-ce que eloko malamba ko rappeler ngo mutu nete nzemba innocent a téléminé na coin il faut rappeler ngo mutu nete edendaka saba simba il faut rappeler ngo mutu nete vient na biso na beti yangama formidable est-ce que rappeler ngo mutu obe mo eba ke logo eza malama zu trophée nzembo komi ko rappeler mutu na nzembo siko na nzembo te oui c'est le quoi nzembo église catholique olo tondo Lopez sam pona bino eza nzembo te na lobi mailo kamba ngana lobaki yango ngai pe na ba masa nga de ato sele loko moko funa sala association ONG na nga funa no pesa ba trophée na solo na vie na nga wilingonga na kata Norvège comme il pesa na ONG na munene tout Saidian to sala association mo boy ya pesa ba trophée nga pe funa za trophée pour na za parmi ba porter parole ba tala marathon na internet donc nga trophée na nga na za solo pour trophée na nga na za solo mais bazo critiquer nous moké bolingi polémique na bana miki na moi c'est le quand même na yebi ki ba te bele ba féliciter azo reproché bino bolingi ko benda nana inosibi na ba jeune bazo bima lobi awa te c'est leo yango na biza complexe sala yi akolo ba makamo wana te na ebite mona nani petit na biso innocent tout le monde ba mona ba télévision na ebite émission ni Bill Clinton na sala aloba mabe innocent tout le monde biso do lobe mama innocent biso do lobe ni makamba Diamond yango innocent kota bon innocent lelo ya loba Bill Clinton na sala innocent bon innocent tozwa lelo azwa ataka président Fally Ipupa sala eni et ça répondait na TV à sala eni po innocent sala biloko wana po batamona ke a manqué le king et c'est loko na niveau na ngolo ba na télévision d'abord moi na monki azo manqué bino mikolo ne so personne innocent nga loba po na biseka loba po na bino nyonso e ka tangi batalako yo za talako et c'est ça Bill Clinton ga yemo et ça na yo mo sele yo ko fana kiti ya bongo na bilambo lati oloba makambo ko loba ngote bato atala obi combien de personnes ba yiniene azana mambo ya lobi ke Bill son innocent Bill est responsable Bill est mama Diamond Bill lobi biso ba Bill Clinton aloba ki yango be biso ba Bill Clinton ba sele yo kana kiti sele on afandi biso to beta musique to beta ba Bercy ba Olympia ba Diamond ba to ba ngote est ce Bill ba mamba lukuta est ce Bill tanga innocent bon sele yo ko so place à innocent ke Bill son innocent comment innocent ta petit à Bill yo mo lobi côté uta innocent biso to commissaire musicien so biso le fauteuil qui est allé comme musicien bon yo ko tia comment président sele yo mo ko to bundi bitumano to comme musicien o te pas ba dit que rôle rectification azala déjà musicien te azala biso ni le fauteuil d'autres fauteuil qui n'a pas ko voter nglo baté comme ça musicien so azali musicien solo mai lo kamba so ki azali musicien solo kana mboka na bango na ko ta studio linga bando beta biloko musicien za inde guest ma wete nde musicien
parce que Gaz Mawete to yebela déjà abeta biloko na ebeta mana ba TV do yende azalaki musicien mais moyen mamaka zaite pour possibilité zalaite ya wa mona côté la banzela wana innocent biso to voter qui a voté do to komisa om des musiciens dans tout le parmi ba ndekopé au bazana touche ba na talent au bazana ghetto ba musicien té parce que bazu voix na argumenté pour ba musicien té selon yo te lobi boy na kena deux choses Gaz Mawete azaki na moyen té déjà ya so côté studio abeti venir ser as musicien nde to compter musicien wana mais musicien sa podium to compter musicien té mutu déjà côté studio asali evre na ye lelo so azate evre ne roté ya bazolo babozuni ko lima baleki té c'est là le bien na maloba na ngaiti bolingi ko ndima baleki té bozo pesa bango chance té te yese le yemo apesa na chance Bill Clinton kuta apesa innocent conseil na émission ya vie na biso na tilo kolé abi alobi innocent balumbe oza pe jeune frère na biso oyena monde ya musique sika fanatique echo sa ote bakotso na terrosa glissante fali pour pas grand aza king mais to yambi innocent c'est Bill aloba mabe Bill botela ba émission Bill asali petit na biso innocent betelo mo kitoko na ça na habité les musiciens ni na telo comme c'est innocent na télévision quoi Bill Clinton on na zolo ba na habité ba musicien congolais na même nemo yemo innocent na kaza na ete so ba kumisé le la Bill Clinton a kumisi innocent les gars tous les ba musiciens congolais et innocent a la tête complexe ya mo kamna loba ça complexe innocent complexe à Céléo parce que Bill Clinton est relevé comme Diamond Bill aloba innocent bon Diamond on biso to lobela trop aya obeta martyr bon c'est le to lobela trop ndenga ya boy azotanga ngana besi maisha pak ngana auto sela mwana ngana anniversaire na maisha pak ya beta na maisha pak ata 10 personnes bakota te et ça beta conseil na kisha sa ekota batokota ye ata ku en plein air ata ku mwana wengi yango mwana mumamna loba azo perdre bakambebele na complexe parce que batano bangaye muni selo nga na selo yo ngape na golo baboite fune wike funa respecter yo blaté accès wana voilà accès mo apesi parce que alati complexe mo boye azo craquer bilo ko craquer te akoma boya batako boya te donc akoma osala makambo yo na niveau na ko sala ngote ako craquer potote est-ce que selo yo bela selo ko fana pe na TV watanga kombo innocent selo yo bela selo yo na ba bureau mususu ba selo ba nota ba na tende ni mutawa chapeauté mutasali son na ye dans succès makasi asali son na ye ateki disque mais ateki ba selo ba texte ba disque mo ba selo totanga ba komona mpona na ba président Bill Clinton totanga ba texte disque OK na studio Ndiaye OK na Diego Musique ko so ba CD azana combat ya ba cour des grands te ba coach ba petit mo na cour des grands a coach bona ki impolitesse na ye ne biso pese passe non pas ça mai lokamba akumi coach ici la bina yo pe on a isa impolitesse voilà qu'est-ce que biso ne pese malobana biso ne salit pese malobana c'est congolais malobana biso ne pese ye biso ne lagise linga façon lingala nini zalaka tika makambo ngana iso mai lokamba tika ye biso ne pese valeur mai lokamba po moi biso ne pese valeur Vodacom biso to votaka ye biso ne votaki to bimisa ye musicien ayeba ki ata ikonte mais ikono ye o amona ki na Vodacom bakuta dana ba bill na Coupe d'Afrique et c'est bien ngo na Gabon na ba Arkeli do bakuta dana ba bill ba sali nzemu ya Coupe d'Afrique ay ko oyo ay ko zoeba kende voyage do bango da ba misana da ba banga ba bill ba da ba Bill Clinton do ba musicien o ya zotia sikoyo et c'est do c'est le ko la mutu mo do ta mwana na lagi so restaurant yo pe ko mo me ba dans restaurant mo me so grand o mo ko yo ngape na prêtre donc to mo discuter na ke yo pose prêtre pongam na la kisa au restaurant ya na lutu yo le mi baté o gele sabaté na restaurant lutu mais yo mo budenga le suke yo pose prêtre mai lokamba ba pesa soso muster ba pesa soso muster pour osane ako baby sango na ba niveau moko bo croate bo comment na niveau pesa soso muster merci yango na nyalo ba tout le monde la complexe wana président c'est le to yamio na landier et mo ebele voilà. Et aboyi ko souhaiter donc présenter ba condoléances naie na Bill Clinton c'est parce que alors bien Bill Clinton la tinaka mwana wana abengo mwana wana bon abenga mwana na par rapport à monde musical ndenge yemo utiliser terme ponga na mwana ete Poutine azo mériter obenga mwana yo baki ah que non ce qui c'est le ya kala menga na ko bimisa maloba na ngaiti voilà asa libre donc comment dirais-je bon parce que abenga mwana meten bon mwana tout à fait normal abenga mwana na ako benga mwana te le Poutine le duc de Bandal
Minga sikona na lemba. Lemba ngaba attention. Yaza na bandal. Minga sikona na lemba. Mais c'est Léo. Mais siko fonder les pères. Nga na pouvoir. Nga déjà na botama pour nga papa na biso apesa nga komo ya les pères pourquoi? Na botama na mbala nga moko. Donc comme on a c'est Ernest, papa na biso ebisa nga yoza pouvoir. Bande ko belé bazana poto. Abi yoza pouvoir. Et nga mona makasa makamanga na osa suko mona nga fonder du pouvoir. Donc papa na biso na nga les pères c'est Dieu. Donc muta ko zia awate. Des fois suka awa. Nini osali ke. Sikoyo po meza boye. Akobenga nga mwana bon. Isa par rapport à musical bon asa patron parce que ça na caisse. Asa collègue patron nanga. Tout va travailler na maintenant les dinars. On reconnaît asa collègue patron nanga. Ah oui pe au foot ailleurs moi. Akope au foot nanga mais au suka okokate. L'établissement Safe Choice General Trading. Nous sommes localisés à Dubaï et bien également à Kinshasa sur GB. Vous pouvez nous contacter sur l'adresse ci-dessous. Notre entreprise a le but de guider toutes les personnalités du monde entier, toute la diaspora, tous les Congolais qui désirent visiter Dubaï, qui désirent faire des achats à Dubaï sans pour autant voyager vers Dubaï. Les achats sur commande, les achats de voitures, les achats de pièces de rechange. Nous sommes là pour vous guider. Établissement Safe Choice, nous sommes votre guide touristique à Dubaï. Lorsque vous voulez venir en famille, visiter Dubaï, le vrai Dubaï, n'est pas seulement visiter le marché de Dubaï, visiter Dubaï de toute son entièreté, contactez l'établissement Safe Choice General Trading. Si vous voulez obtenir vos visas pour Dubaï, les visas dans moins de 48 heures, contactez l'établissement Safe Choice. Pour vos questions de conteneurs de Dubaï, Boma, Dubaï, Matadi, Dubaï, Kinshasa, nous faisons le fret pour vous et la douane pour vous. Nous sommes aussi votre guide si vous voulez investir à Dubaï, acheter des appartements, investissez en termes de projets de rentabilité, les projets de factibilité à Dubaï. Nous sommes la voie la plus sûre pour vous guider. L'établissement Safe Choice, la voie la plus sûre, la voie la plus crédible pour pouvoir visiter Dubaï, faire des affaires avec nous. Merci de nous avoir contactés. Bye bye. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré na émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.